Ya solo eke ngonga epeti otokele makapwete biso na bino elongo tokangola Congo tokokangola Congo na biso ndenge nini tokokangola Congo na biso na koboya démagogie la démagogie lokuta ibwenge ekele Congo de demain vraiment ba oyo nyonso bakoyena ubwenge ekoleka lisusu te parce que vous nous n'autorisez pas cela. Tolobie ke tozali na tango ya ere ya verso tango ya verso ntango ifwe ya solo ete nzambe otobelelaka butu na moi ya solo soki oza na bolingo na nzambe e ozali kosalela oyo nzambe asengi na yo ke osala matordo mpo na yo nzambe asengi biso nini nzambe asengi na biso bolingo mibeko mpe misala. Chiffre 3 bolingo mibeko mpe misala mingi ekendaki na 3. Oui soko tosi yango te tata mama ntango efoye soki orespecte yango te ntango efoye okanisaki ozokosa bato na mokili nazokosa na ngai moi j'ai encore le temps bazocomprendre nga te ozokomikosa yo moko po ete ntango efweni oyo ya verité oyo akosa repentance ya kolongwa na masumu Congo elobi croyez-moi mes chers amis moto na masumu akoleka te moto na lokuta akoleka te moto na ubwenga akoleka te moto na magie akoleka te moto nyonso occultiste akoleka te baloge na bino makambo tu je prête serment au nom de la France. Moi je suis un grand politicien sociologue politologue un machin ekoleka te nga nazali représentant ba socialiste na Afrique nga nazali représentant ba démocrate nga nazali républicain lokuta na yo même si olobi kutu non nga nazali moto ekolo ekolo wapi plus de politique ekozalaka te oubliez s'il vous plaît bandeko les signes du temps ne trompent pas ezali koya on arrive petit à petit donc les erreurs du passé tout ce qui nous ont amenés pour nous induire en erreur qu'on dépend toujours d'eux. Qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Ils nous ont amené leur système, leur façon de vivre, leur système, leur culture, tout ce qui était amené. Restez avec ça chez vous. Ici chez nous, non. Nous sommes des Béna Congo. Banana Nzambi. Et dès qu'on a vu ce toko salé Nzambe, Nzambe alingi bolingo. Bolingo ya muninga. Yo ninga yo tondi sali bumu evimbi yo na ba costume na ba nini e bongo bandeko yo baza nzinga na balia kamana ba mbela kamana na bomengo nzamba pesa biso nyusu makati na mokili soki totali non partage équitabilité comme le partage de paix équitable voilà nzambe azo frapper nzambe tata nzambe ya pongo nzapanza komba kongo mungali mfudi mvidi mkulu mungu wa bilele azako frapper en des hommes. Oyo ko beti yeba ke soka muta masumo bomono vaneka pai betio. Ulala nini na sala kite yeba yango ke obomisi bandeko. Bandeko ebele bakufi. Yeba kango ke bandeko ebele bakufi na nzala. Bakufi na bopito sans traitement, sans kisi, sans mettre sur le télé bopito na biso tout ok même vie sociale à bateau le mais merde bateau bateau vivre na siècle au to bateau vivre na 17e siècle. En regardant tout cela, au retard l'hôpital de référence le dit mais non, quelle malédiction. Et là on dit ba peuple ba saraki, ba population ba saraki plutôt pour être ba bénéficier na sort ya botindo. Au retard lango non, ce n'est pas possible. Mais les autres sont là. Nzambe salabiso, des pasteurs, tout ce monde, les évêques, que des mafieux. Ils en profitent de l'ignorance. Tout ce monde que vous voyez là se complote. Ils en profitent parce que tu es ignorant.
s'il savait que tu étais conscient de la situation, si il savait que tu avais la connaissance de tout ce qui se passe dans ma belle Congo, je ne crois pas qu'il allait oser de te prendre en otage ou esclave pendant plusieurs décennies. Plusieurs décennies, tu as été esclave du système, des systèmes imposés qui nous ont amenés. Il faut la démocratie. Respecter la démocratie. Et puis, oui, croyons à la démocratie. Il faut que Batouba Zara bien, il faut que voter Zara Malamou, il faut que le système Zara Malamou, il faut que le président Zara voter, mais le président, voilà, pas qu'il y ait dans Moussika. Il est guidé. Il est guidé par qui? Par l'Occident. Et l'Occident attend oyo chaque moment ceux qui m'accueillent dans ma loge dans ma go avec des enveloppes oyo contribution telle contribution combien 1 million 500 000 contribution dans bango dans ma loge ya mineri au côté de ce que mais pourquoi tu fais ça? Mais oui, mais c'est pour se protéger parce que entre nous les confrères il faut se protéger. Consi le Pessami, il faut se protéger entre vous. Tu ne peux pas faire du mal à ton confrère. Ton confrère, là, le président de l'autre pays, a massacré le peuple. Il s'en fout. C'est le problème. Il en a besoin, Yaka. Nous, on va demander à ton voisin, il va te protéger. Qui est ton voisin? Le président de l'autre pays, comme il est dans ce même siège, c'est-à-dire que, à je consigne, il faut que ça la moninga no mabete parce que entre vous. Mais hier, à ça la population n'a pas. Azo sala bandeko na mabe, il s'en fout mais ko sala on ne konayo na kati loge boko ba pété. Voilà bolingo na bango. Mais bolingo ya ba population ba tiake mboko ba kolombo kawana ezate. Et voilà c'est pour cela que Nzambe a décidé comme tambo na ye. Bango to pesa kamato. Matondo na tata Nzambe ya mpungu tolendo. Nzapanza komba Kongo mongali vidi mukuru Nzambe oyo ye kolo Kongo ya créer kolo Kongo pesa mato. Toboskrité basaleli baye nyonso oyo batinda na mabele ya kachopa na mabele ya Afrika oyo bobengaka Afrika na kati ya Congo tomona mama kipa mvita tokendaka mosika te me tozwaka ba oyo deux exemples que oui abimaki esika botomonaki ye. Oui, effectivement, il y a eu des gens qui l'ont suivi. Il y a eu des gens qui ont crié à ce qu'il a balé pour ça là. Il a fait des miracles. Ce n'est pas écrit quelque part, mais il y a des témoignages. Autant que moi, oui. Maman qui parle vite, il y a qui a ça qui va témoignage à protéger Kalbaki, bolingo mebe comme ça là, et Nzambe ayokela ki. Tout le monde a ya. Tout le monde a voulu si kimbangu oyo ya tinda na sima. Aya pa loba, tout le monde a ngokoko abalego longo akati auta bauta Angola bo bakata ba mai ba ya me babikisi bango bazongi. Oyo wana bakoma na livre te mundele mutakoma ote. Mais na biso na kibonkoko na biso bankoko na biso baloba oui to monaki asalaki olobi oluka nani o ba grec bato bakomaki ba français bato bakomaki selon Saint Matthieu, selon Saint Luc, selon Saint Pierre. Ubwenge lokuta ba jouango en faveur na bango. Tout ça c'est du mensonge. Croyez-moi, c'est du mensonge. La parole passe, la parole de Dieu, ils allaient vrai. La Bible, ils allaient à solo, ils allaient à solo, Bible. Mais quelle Bible? Selon qui? Quelle Bible? Quelle version? C'est là où on va se poser des questions. Tout le monde a dit, la contradiction, mais la Bible, la vraie Bible, c'est chez vous. Vraie Bible, on parle du Congo. Vraie Bible, on parle de Kachopa. Vraie Bible, on parle de ce que vous vivez au Congo. Croyez-moi. Yo moko za kata paradis oyebi na route. Bazo proposer paradis mususu, bazo proposer Israël mususu, yo moko oyebi te oza na kati na yango. Voilà. Esenga moko na pesa ga mateya, na yaka na mateya après te développer ba sujet na biso d'actualité du jour. Toyaka wana ka te ko to le beli bino mais je aurais retenu quelque chose te o ko sa banana yo o ko la sa bango to senga na bino la connaissance, l'éducation, les savoirs. Éducation, connaissance, les savoirs. La croyance viendra après. Ce que j'ai vu le Coran, c'est tourner la katamoto yo et maintenant tu vas chercher la croyance. Qui croit et quoi croire. Mais ce que j'ai vu le Coran, tu l'oublies à monter, la connaissance, les savoirs.
yo tutumi bale wana ya onde ko permettre yo oyeba ko croire soko yebi yango te papa ba comme soko croire ta na diable même so croire seulement monter so que croire na kingandi njoka te ozo ayo so croire na diable yo comme aliénation ignorance tu es là pour dire amen tu crois n'importe quoi mais ça la banalise okoyeba nzambe puissant avec à de travailler avec nous et voilà Marteau. Voilà ton côté d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2019. Le 4 janvier, Mboula, Oyo, le 4 janvier 1959, on se rappelle encore de cette date-là historique. Le 4 janvier, mais pourquoi nous ne sommes pas capables de faire la même chose? Oui, parce que aliénation, inconscience, ignorance, toyebi valeur na biso mais encore wana batanga classe te bakende université wapi bakende ki classe na mboka nini bazwaki ba titre académique boni botangela nga bakoko wana o batende balobi mondele dégage bazaki na ba titre académique boni bakota ba université boni ba études supérieures boni bakotaki tielo mais to tala biso tala ba titre académique ba docteur en droit ba licencié ba docteur tout par titre non sur le monde académique. Tout le monde a 10 titres. Et là, le roi a mon baguette et continue à étudier. Mais à la fin de compte, on se retrouve. Mais c'est le professeur. Professeur d'université, dis-moi, qu'est-ce que signifie l'occupation? Et non, arrêtez ces histoires-là. Non. Qu'est-ce que signifie l'occupation? À quoi expliquer? Et ce que nous vivons au Congo, on peut appeler ça quoi? Non, pas ça. Et on se pose la question. Qu'est-ce que ce professeur de l'université enseigne na kati ya étudiant na ye? Enseigne kanini totala, enseigne kaka buzoba na buzoba parce que dans sa tête avec le titre académique alors que azan professeur de l'université, ayemi na été ba droit et devoir ya citoyen. Yemo kaza na kati ya boîte, il n'arrive pas à appliquer tes populations et zala malade. Yé pa na ya yebi yango te lui pour lui compte seulement oyo ba formataye na ndenge nini na oya mondele apesa ki ye ba titre académique wana il y a des codes il y a des histoires il y a le mode d'emploi politique il faut écouter il faut le faire selon bango pour leurs intérêts pour maintenir le système na mabele koloko. Voilà le mal que nous vivons en Afrique à cause de ces gens comme ça. Et voilà, le mal n'est pas encore fini, le mal est là, nous guette. Le mal est là et il y a des espions, des gens qui sont là pour essayer de changer le système. Ne pas changer le système, mais chercher une autre technique pour y arriver à vous amadouer et à vous caresser ma poids dans l'autre sens. Et voilà qui est là devant nous, Kofi Olomide. Kofi Olomide a venu commettre à Chitiasima. Kofi Olomide, otoyebike. Kichoyo ya bokonzi. Nanya kopikola ngana kichoyo ya bokonzi. Qui n'a pas écouté cette chanson? Qui n'a pas écouté cette chanson? Dites-moi. Oyo Kasa Kofi ayembela Kabila. Ayembela Kumisaye. Akena Brazzaville. Ake Patwali. Non. Ngana zali libre na komisa. Rais bango tuba Josara. Nani bayembela rais. Nyoka dongwa bine la rais. Bango tuba yembela rais Hippolyte Kanambe. Dans l'autre temps, quand ils chantaient dans l'est ya Congo, excusez-moi de dire parce que c'est le terme qui comme ça ils vont bien comprendre. Na Katia Ben, na Katia Butembo, Ituri, et la même personne qu'il chantait, il tuait les gens. Quand Kofi chantait cette histoire-là, Hippolyte Kanambe assassinait vos frères de Ben. Et aujourd'hui, Kofi s'adresse aux frères de Ben. Oh, qu'est-ce qu'il a piqué? Et là, on a piqué Kofi pour aujourd'hui à s'intéresser dans la population, la biche, la Katia Ben. C'est les corbeaux et les renards. Corbeau, maître corbeau, renard a été maître corbeau, na avant de fromage et kita. C'est actuellement ce que Kofi est en train de faire. Kofi a ngobé tachit nasima. A ngobé tachit nasima, a yebike e yindi kuna na mabele. E yindi na mabele, il faut luka ndenge ambongo akenda kina nini alobi na o l'autre là o mususu na.
Mozito alobi que il faut la guerre na kati ya Rwanda. Ndenge moko na ba Mozito na ba net bango tout bazo sala maintenant. Donc ça dit que ba shit ya sima mais bokeba mutu ekobuka na yo Kofi keba kokobeta shit kokwea na kati na libulu kaka Kofi okwea na kati na libulu kaka je t'avertis déjà Kofi mais attention Kofi population oya biso ba diaspora et sont plus de gens addictés oyo kanti que tu peux toujours continuer o ko ça va zoba ba msuba yebe na bango te ba zo comprendre mais oyo président ba simbi makambo oyo baza na kati ya masolo o ko ça bango te Kofi arrête Kofi aye à la démagogie po eta ko sabino alukane na ko zonga na kati na diaspora Kofi moto malamu to tire beta concept po yebite alobaki ku bien kutu muta kotela ki bato ya benite Ekolekate Kofi avec la diaspora avertie. Diaspora ya lelo Kofi, mais c'est quelle diaspora ko ça? Na kanisi mingi na kati diaspora c'est ba timeli. Voilà mes chers amis, eloko wana ekoleka soutien na kati ya diaspora. Voilà, Kofi a comme ba penser au peuple ya kati ya Beni ba no population na biso na kati ya Beni a penser na bango na pacte oyo basinaki na ba. Abali ko critiquer à l'ouvrier. Non, mais ça ne va pas parce que, à mon avis, il a parlé de tout et de rien, mais le kuta na le kuta, ko faire kanisa oko sabiso, tata ba mama, monta ko sayote mulo yo, te ko ko samali susute parce que surtout timeli bango. Le kuta na bango, le funu na ba ou comme balobaka. Voilà bandeko Kofi contre mi bandeko. Bandeko na biso à London. Attention, mes chers amis, na kata London. Lumbe. Kofi faut sentir en haut, à retirer notre CD. Nyonso. Ba chanson nyonso ayembela Hippolyte Kanambe, aya ko remettre en haut, et elle a moussa bandeko na biso parce que quand lui chantait, et Hippolyte profitait d'assassiner, de tuer nos frères, na kata Beni, na kata Motembo. Voilà. Ceux qui na moment le baki kayembaki, non. Quitte à vos conduités, nos élections, il faut tout d'abord réparer parce que nos frères, na Kacha Beni, Basako Koufana Motembo, tout ça, et les gosses, la Mayemba qui était dans le moment où on a, Aïko Yembang, Aïko le Basigo, qui non, Yéna commis combattant, au résistant, Lokuta et Kolekate, communiquer, bon le bande ko nyonso bazana d'ailleurs bande ko na biso na kata Londres na kata Paris na kata Bruxelles na Allemagne boza ko landa biso kata diaspora attention à cet homme Kofi batindi yo keba. Voilà bandeko bana somekolo Congo tokei wapi tokei na me mwanda semi mosusu ye lisusu oh la la mosusu ye tomona kiye alekaki wapi autaki na prison abimi na prison akimi alimwe amona ni lisusu te tokomona ye na nani na oyo kabamba na moto yo o balobaki ke chef ya oyo asimbaki makambo ya élection. Ou est-ce que l'élection contrôle l'élection depuis 2011 avec que Yazaki le chef nango que ya contrôler l'élection tira soka toyoka ki alobate o Félix Aleki o Fayou Aleki toyoka été to komona ko bimisela biso ne mwana sebi auti wapi toyebi et voilà ne mwana sebi atelemaki abiraki agangaki afingaki politique na mais ne mwana sebi abimaki agangaki a haute voix ne mwana sebi alobaki ni na lobi non pas question bisole ne Congo to telema to linga sute bangala luba Congo ba nani baya awana mabele na biso trop c'est trop tout le monde dehors tout le monde nani atindaki ne mwana semi et qui est ce ne mwana semi rappelle ne mwana semi azali mututi aza 50% congolais 50% mututi na kanisa ta ba mula weleka ba tutu akotela biso le loto ba tata na ye ba koko ne ba kota ki les années 10 20 et voilà akutana ki ye mututi il est au service des autres bandeko ibaza ko landa aveuglement et ça va nga passe bandeko arrêtez ba sentiment tribal par aussi nous bino touche ne loko boye bi valeur na wote touche ba simisi bino mo kanse ke ne mo nse madawo ya bino comme vous êtes trop lié na ba lo tribalisme on est Congo quel ne Congo est-ce que nous vraiment les Congo a besoin de ne Congo
où le Congo a besoin de Benako. Est-ce que Congo a besoin de biso bane Congo to s'attacher biso to créer mokili na biso République fédérale du Congo. Ah gaye. Voilà mes chers amis, ne mona semi asaba théâtre ni muso, ne mona semi ne pas arrêter là. Aujourd'hui ne mona semi s'autoproclame président ya 4e na yebité. Allusion mokeza wana toze baté. On comprend rien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Azali 4e président que Nakatia Congo, 4 présidents ou 4e président du Congo. Azali parmi les 4 présidents, to Azali 4e président du Congo. Alors, question wana, na kanise bandeko, beaucoup expliquer gali. Yaso, Azana, Azali nani adingo a s'autoproclamer 4e président to Azali parmi les 4 présidents ya Congo. Ne moi na seul explique parce que tu as déjà que ba président baza soki misatu na kanisi yono komi ya mine ou lobike ozali 4e président du Congo. Bandeko s'il vous plaît, ah toi les comme maïe toi les comme ko so moto na ba mo oya za utiliser. Est-ce que na cadre ya balkanisation ya kozala président ya état 4e état otobengi et le premier fédéral du Congo, donc il y a Katia Ye, alors il y a le président, il y a le premier fédéral Bakongo, Congo central, Jean-Pierre Bemba, Équateur, les restes, Wana Batigel Batouti, et les autres, ceux qui Wak Baro Kabonandegeli, tu dois comprendre rien, qu'ils nous expliquent un peu. Bandeko, on demande à Nemwana Semi de nous expliquer un peu. Nous sommes allés, Oyo, il y a Bazo Bazo Kosate, tous allés éveillés. Voilà, la diaspora te demande, explique-nous un peu. Ozali 4 parmi 4 présidents au bazo gérer Congo actuellement, Ozali 4e président yaye, Ozali 4 parmi la balkanisation Congo, yo aussi parti oyo 4e parti, yo aussi Congo Congo central comme pays na yo. Voilà, bandeko bana somme ko le Congo, ce qui vous décortiquer biloko na tout, vous allez comprendre qu'est-ce qui se cache là. Pour que ne mon semi travail. Mais comme vous nous dites mbango za ko fula, mama qui pa mfita za ko fula lobite ko lekate. Et ko lekate s'il vous plaît réveillez-vous. Mais tout n'a bien fait ça là pour comprendre la chose. C'est pas ba duper bino alobi eloko mo boy, bino tout gagne. Oui, alobi azo sauver Congo, il y a comme président, il y a WAP, il y a état ni. Et puis fédéral et bandaki mon colonie et za côté nini. Vous avez maillé de comme vous nous dites, maintenant vous gagnez Kakimbango, vous nous dites, vous ne pouvez mailler l'été. Ah, puis c'est bien mailler la qu'on analyse, mes chers amis. Bien vous gagnez Kakimbango, biso, ne baka ne moi la scène. Bosenga kam mama qui pa vita. Bosenga kam vous nous dites Kimbango, après ça bino bongo. Bongo ya koyeba, qu'est-ce qui se cache là derrière l'homme que vous avez Hollande dans la cima. Pour ils a passé na mawa, bako seka bino lobi, que bobana ko landa landa kingulu. Voilà bandeko oyo toza komona bandeko na biso toza komona oyo ne mwana semi a revendikaki batak oyo elekaki na résidence ya Ruberwa. Pourquoi ne mwana semi a revendiqué ces attaques là que yé mutasala kiango? Mais Ubweni faux. Ce n'est pas lui. Ça s'arrête là. Ce n'est pas ne mwana semi. Et pourquoi revendiquer mo batindi yo? Batindi yo keba. Voilà, ne mon semi pour qui ne mon semi travaille. Ne mon semi a travaillé dans le cadre de la balkanisation. Ne mon semi a lingo remplacé Azaras Ruberwa pour être abandaka na lirwana azobe Azaraki pour nous balkaniser sur autrement. Ya bandi bandeko na ye wana comme Ruberwa Azaraki na kati ya Minembwe président Minembwe ya lingo zo côté kuna et ne mon semi non maintenant ngala ningina zo relève la place ya Ruberwa ngala bandi sur na ba Congo comme kuna bokokete ngala zo bana balkanisation na côté ya ba. Voilà l'objectif oyo ne mwana semi a déclaré à se proclamer président ya République fédérale du Congo oyo bandeko bayebite to moni yango annoncé constitution na ye na kati wana na commencé la constitution soki ezali
règlement d'ordre intérieur ce que nini na comprendre ngote na moni wana ke oui Mandela le grand maître Mandela était le grand modérateur na réunion na bango o bakendaki na soki na voyage Australie akendaki o bakutana na mami wata na ye o yakendaka na bango basi ne mami wata bakende na réunion na bango et modérateur le grand modérateur nango azalaki Nelson Mandela. Oh mes chers amis botanga te otanga me mutanga no mabino wapi ama bino monde moko ko existaka te bo eza lokola texte wa ndenge ba belge ba disaki bino ke non bosala motema na po boke na lola via malamu eza na lola c'est textuellement là où ne mwana seme bi vous amener attention ba ndeko na ngai awa ngana yaka na ngama sécurité to yaka wana ko frapper bino oyoki malamu oyoki ngate papa landa na yo ofingi ngai di kamutana wa matondo na kombo ya mvuluzi lobi kolela te ba oyo balobaki ba oyo afingaki lobi lelo bakoma ah cet homme là il parle il disait la vérité et regarde on a suivi Tshilombo pour rien on a suivi telle personne pour rien et beaucoup aujourd'hui disent encore ah on a suivi Fayulu pour rien et papa bino bobandi sur ba jango bakosa bino malaboni bakokosa bino babina Congo malaboni bino comment va manipuler bino ka bana mike ba mon système ningo faillite côté moko ba bendi bouton ba utiliser non c'est ton tour vas-y allez ba bendi mbongo c'est ton tour vas-y et vous observez ça et vous êtes là comme des chiens comme des animaux comme des bilous vous suivez grave et ça passe mingi ya komona réaction ya bande ko na biso oyo bazo landa bilanda s'il vous plaît boye baka bozo landa bozo talo kolo wapi Marteau. Mundos Oyo a déclaré alors bien que le général Delphin Maïmbi devient-il le nouveau patron des ADF Nalou. Waouh! Mundos Oyebi Azali Oyo balobi que président ya Sukola soki ya Amani Sokola de machin Oyo Hippolyte Tinde ki na kati kuna et toze bate Delphin Kayimbi moto na ye et nini ebandi kosala bango confusion côté libango confusion to senga kayo senga ki ngana senga ki bande kutu senga ki na mvuluski mbangu na mama ki pamvita na tata nzambi ya mpungu tolendo to bokela bango confusion na kana bango confusion exacto ningana et pa ba tuti partout bango tu bana kata confusion ba yebite nini makosa bakomo ko beta na bango na bango ba tuti bakomo ko beta na makofi oyo ba na kata FARDC makofi bandi na communauté internationale bango na bango makofi bandi bosepela ko bolo bake matondo mvuluzi asali musala malamu azali ko senga ki asali ni biso ngo poete akoti bango na kata na confusion otolela kingana. Voilà les vrais ADF. Qui sont ces vrais ADF? Mes chers amis, les vrais ADF, on rappelle, on vous dit tout le temps cette histoire de vrais ADF sont là avec vous. Les vrais ADF sont de la MONUSCO. MONUSCO, le patron des ADF. MONUSCO avec Kagame, ce sont les patrons des ADF. Bacha Congo ya ADF pour la justifier que Bakoisa Museveni na kati ya libulu dans l'histoire et qu'il y a lobby que ADF Moutazaki à la base toujours ils allaient actualité ADF. Donc c'est à dire que ADF wana Kagame moto appelle ça appellation wana il faut parler que des ADF. Donc CDMP M23 pour bayebi que wana bauta Rwanda. Non bango ne parle plus des ADF. Pourquoi ADF Madin Ouganda. Donc Museveni à Simbatouche tout ce qui se passe là c'est au nom des ADF. Donc ADF c'est toujours donc ça vient d'Ouganda. Mais en réalité les gens qui se cachent là derrière ADF c'est la MONUSCO. C'est la FARDC de Kagame. FARDC de Kagame, bango bazo sikoyo étiquette quand ils veulent faire du mal aux Congolais, bah yena ADF tue. Bomba, ce sont les mêmes ADF qui vont tourner, bazo kasak nous va tirer le colo. Oui, nous les ADF. Mais ça obabimaki comme bah FARDC comme bah MONUSCO, bango na kaka ADF. Ne cherchez pas loin, ne cherchez pas à comprendre, mais c'est comme ça. Donc, ça dit que c'est ça justement ce qui se passe. Voilà. Donc, Mundos,
oyo aza koloba bazobwaka na bango parce que ntango ekomi ntango ya vérité bango na bango baza kobebana et voilà c'est ça le système. Donc toyaka wana pour vous informer, vous donner la vraie actualité ou information du jour. Toyaka wana te komarche par nous. Voilà ce qui se passe na kati ya bato wana. Bandeko bana somme ekolo Congo ya soleke tango na biso oyo tobetaka mbela biso na bino yango oyo tobetaka ke tout le temps tango toza kobelela bandeko tolamuka bandeko mosusu bamona kondire tosalaka maseki tango tolobaka ke tolamuka tango na biso ekoki bandeko mosusu bamona yango tosala bablage mais nzoka te ezalaka réalité oyo tolobelaka bino ke ce qui se passe Congo biso moko nga na yo nde moto toza koyeba te. Ndeko aza kobenga, s'il vous plaît, benga dans 10 minutes ou dans 20 minutes, so ko le kanemi, so ko benga après. Siko na nous toza ko pesa actualité, toko yamba yote. Voilà, merci. Ndeko aza kobenga na kanti ayoki. Voilà bandeko, les chefs coutumiers conscients, les chefs coutumiers d'où? Les chefs coutumiers de Tanganyika. Les chefs coutumiers de Tanganyika, baza conscients à la situation. Les chefs coutumiers de Tanganyika, batelemi bapesi message na bango ekosenga ke moko na bino ayoka nano tosala banalize na message oyo bango bapesi ba chef coutumier bolanda bango na bokebi nyonso balobeli nani balobeli oyo toko benga babenga na kombo ya Selemani Zoe Kabila bango nyonso batene balobi Zoe Kabila attention uwenge ekoleka lisuite Zoe Kabila ozali okosa biso lisuite ndenge yaya na yo akosaki biso pendant 20 ans bolanda. Les chefs coutumiers de Kalemi montent au créneau pour dénoncer l'usage des faux de leurs noms et de leurs signatures par un réseau mafieux dans une affaire d'un mémorandum monté de toutes pièces contre le gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala. Pour ces autorités coutumières réunies au sein de l'Alliance nationale des autorités coutumières ANATC en sigle, Zoé Kabila et leur choix judicieux, nul ne peut donc séparer leur affection envers leur fils et tous ses dépendants. Ils ont promis de mettre toute leur énergie et efforts combinés afin de dénicher ces falsificateurs pour non seulement les traduire en justice, mais aussi les faire revenir au respect des valeurs coutumières. On a lancé appel pour les politiciens, comme au Kinshasa, comme au Lubumbashi, comme au Kalemi. Mwile jara ile bitu tunakatala shiba sultani. Ukipenda kutafuta pouvoir ya utafute mfaso ya usicheze na jina sultani. Sisi wami tu watu wa maajabu. Sie tunakatala ile barua ile memo ina yetu. Basi vitu kwa mule kwa ndiko mule ndani ile pale basha kutimia. Hamna hata kitu kimoja Kenya kugusa basha kutimia. Ni politiki tu ndio ile mule ndani na opposition yako. Basha bongo, masiatira bongo. Yote masiatira mule aina ya Shefu Benze, aina ya Shefu Rutuku, aina ya Shefu Tumbwe, aina ya Shefu Kasambondo, yote ni wapolitiki wao walisinye. Bana mide sinatiri. Ule mwenye kuandika tutamvumbua. Ikiwa usiku ikiwa jua. Kwa kuwa juu shie tuko tunatumika pamoja na gouverneur mkono kwa mkono. Signalons que ces chefs coutumiers se sont réunis pour aller présenter leur désolation auprès du ministre ayant en charge des affaires coutumières, Dieudonné Kamona Yumba, en présence des 4 honorables députés provinciaux. Ils ont réitéré leur vœu d'accompagner Zoé Kabila dans toute son entreprise pour le développement de la province du Tanganyika. Voilà les chefs coutumiers, Oyo Bazala va très les chefs coutumiers, Oyo Batraïza Mabele Kolo Congo, beaucoup na kansi na kati na bango, babani ko koma conscient na situation, mais ba mususu bazali ko kotaka na kati na lubu. Les chefs coutumiers, qu'est-ce qu'il faut faire avec les chefs coutumiers? Totali de l'eau, ce qui se passe na Mabele Kolo Congo, tokotala nzinga toke même na Kalemi wana, okotala ke ba ndeko na biso bazala kati ya Kalemi. Lelo na kati ya plage na bango ba mama o bazala kati ya kalimba koko oyo babane ko shokola basana na bango na kati ya mai na plage o babane ko no sokola na bango na kati ya plage basa suna droit na ngoti. Les chefs coutumiers sont où pour na ke batelema baloba ke non franchement tout c'est tout il faut aussi na makambo et voilà ba l'île ba île ebele o ezali nzinga na kati ya Kalemi Zoé Selemani o bubenga ka Zoé Kabila azui ango abani ko raser tout bani ko sala plan na bango bacha batuti na ba ilwana nyonso tolobela ki bilomba leki émission wana. Donc c'est à dire que on demande vraiment aux frères coutumiers de se mettre debout et de trouver la solution pour cette histoire
ceux qui vous ont tiqué là-bas, tout ma belle la bino et vous allez passer parce que tant qu'on zambé a frappé bino et que vous allez passer trop parce que pouvoir de bino vous avez un mot kaba na batuti et batuti va domination bino et tout le monde a trahison mingi ils ont eu un quota ba chef coutumier bazana pouvoir sauter et voilà heureusement tata nzambe na mbuluzi kimbango alobi non ce de tiki bato kana bango na bango e aussi baté. Et voilà, tosengi matondo ke lelo nzambe ana biso azali ko sala tuke a sauver parce que tout le monde qui ba chef coutumier trahison na trahison. Ba zo trahir à cause de quoi? À cause des miettes. Des chefs coutumiers qui trahissent pays na bango à cause des miettes. Bango bazana ba valeur mais ba no valeur na ngote. Azue loko na ye même ko valeur ba encore ba tigela ye. Ake peut-être hypocrite. Monsieur Azua que peut être Chilombo. Chilombo pas vu à Tiango na Mbetu et si on va là kana Hippolyte Kabila. Bota l'abomination. Bota l'abomination. Oh bino bo salé bino ba chef coutumier. Bo pesi bino qu'on a bino valeur, pouvoir na bino et pouvoir ngo ba salé ngo sacrilège. Abomination. Bon moi ne sera bo souki. Les chefs coutumiers, beaucoup d'entre vous vont payer trop cher. Trop cher, je vous dis. Parce que vous comprendre la situation. Continuez toujours à être là-dedans. Mais on sait que la plupart de vous, mingi, zuma, mayeli, balobi ke biloko wana ekoleka lisusu na mabele kolo. Matondo na oyo balamuki ba. O balamuki te ekozala pasi pona bino po ete boyebi na bino makambo bozo sala. Et voilà na moni ke papa ma follow to bendana et mama nani mama Congo bo bendana po ete tango kokipe bo informer bandeko o boyaki na mololo avant na kotisa nanu papa ma follow avant na koti papa ma follow azoka ngai na koloba eloko moko na kotangela bino na koloba oyo ambongo alobi papa ma follow yo kangai na zwi yango appel. Ah, Bongo Alobiboy, voilà attentivement. Il y a des peuples rwandais qui viennent, qui ont été au Congo depuis longtemps. Et personne ne peut contester leur nationalité. Donc, des Rwandais, peuple rwandais, au Bayana Congo depuis longtemps, personne ne peut contester leur nationalité. Voilà, bien. Papa m'a follow na kanazo landa biso bien. Papa m'a follow ayoka. Donc, ambongo alobi boy. Alobi, c'est vrai, il y a des peuples rwandais oyo ba vivant na kati ekolo Congo depuis longtemps et personne ne peut contester leur nationalité. Et on se pose la question. Alobi a partir de sous peuple Banyamulenge, des personnes peuple Banyamulenge, personne ne peut contester leur nationalité. Oh là là, quels sont les Congolais? Parce qu'ils ont vécu longtemps chez nous. Et dans le cas aujourd'hui, les Banga ou aujourd'hui Nzete, au bout qu'on a quatre les balais, tant que les mingi et comme un ngando. C'est ça justement, non? Donc, c'est-à-dire que comme va vivre longtemps dans le Congo, et vous aussi de la diaspora partout où vous êtes, restez longtemps. Sans nationalité, rien demandé, comme ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es en Europe. Tu as déjà la nationalité octroyée automatiquement. Ah, oh, c'est pour la question Tato Yambongo, où tu vois. Voilà, c'est-à-dire que du fait de rester longtemps dans un pays, c'est automatiquement aussi nationalité, même sans procédure, rien du tout, aussi nationalité à Mokawana. Oh, monsieur Ambongo, où allons-nous? Où allons-nous? Voilà, vivre longtemps et que pas octroyer une nationalité. Nous avons une théorie. Théorie en où tu vois. Moi, je ne comprends rien. Vous êtes là, la qualité de ça, où il y a un message na ye, papa ma follow, à quoi il va manger théorie wana, et où tu vois, où tu es dans la religion, ou et où tu es dans Nzambe, dans le Vatican, Moutalobi, oui, restez là longtemps, vous avez automatiquement la nationalité congolaise. Donc, Rwandais, n'a pas de Moulenge, à lobby, non, bazana congolais, Moutomo a contesté nationalité na bango, exact. Papa ma follow, malobo mbokayo. Matondo mingi, matondo, ingeta. Allô, papa, ça y est. Tozo papa ma follow. Oui, Tozo kayo très bien.
lusako mingi papa Sayalo lusako mama Congo lusako nyonso na bino nyonso bandeko bazolanda nkembo na nzambe mpongo matondo na mvolusi kimbango mama Kimpa Vita na bakoko nyonso bakoyo bazobundila biso lelo eza nde mokolo ya le 4 janvier tosali référence ya le 4 janvier 1959 oyo tozwaka timpoza ya liboso bakoko nde bapesaka mot d'ordre babengana mondele abima sans que mondele azwa temps ya kobimisa monduki lisasi lelo mpe ye ndenge moko yango wana date wana tosali référence na date ya lelo tukokisi 61 année ya kokanisela bakoko na biso baoyo babundaka baoyo bazobunda. Alors c'est ainsi que leloba ezalaka molimo nde epa na biso babantu molimo eza bonzambe topesi matondo mingi na bakoko wana baza na biso elongo ngunga esi ebeti ndenge yo olobi signe du temps oyo nyonso akoya akokutana na yango sikoyo. Alors mpona mbongo aza zoba aza mayele te parce que soki azalaka mayele nde atire baleson na nyonso azokoloba azokobikakisa polele d'abord aza na ye ya biso te tosi toenonsa ye azalaka ya biso te. Maintenant aza na recette ata moko te tellement ke toakule ye tina se ya masoko na ye aye kobikisa sikoyo tout ce qu'il gardait abimisi badossier nyonso aza nango abandi kodefendre intérêt ya bapaya soki banyamolenge soki banani wana asali badéclaration ebele déclaration ya liboso avant-hier alobaki ke boye na contexte actuel eza mpasi ya kosala bitumba na Rwanda Uganda parce que il faut d'abord restructurer armée ya Congo et puis nde boke na bitumba yango wana na tuni ya mbongo yango soba pendant la guerre soki bitumba bapreparaka yango on prépare la guerre en prévision ya temps et puis en prévision ya bacirconstance ezokoya biso pendant tout ce temps batiaki biso d'abord dans un état pacifié tozalaka na manduki te. Dans l'entretemps batie biso embargo pendant ce temps-là bazoko armé Rwanda na Uganda bapays wana nyonso bon azalaka sur le terrain soki aza congolais azalaka sur le terrain ntango bazoko pacifier ngoi ngunda ndeko na ye ntango bakotelema ndoka aza ploa. Maintenant que nous sommes en guerre quelqu'un attaqué yo ejekisa moto wana zela na napena ke kozwa moto ki konsa tokunda abaloolo bake ba restructure babongisa armée on va kobongisa armée ya ndenge nini si cette armée là la FRDC ezaka batuti baelema bazaka batuti bapaya na bapaya. Alors ya aza mayele te akoki kokutana bango ti lelo ezokende. Deuxième point ayokoloba nini ayokoloba azokosenga na gouvernement oyo kaka ya batuti ya baoccupant entre autres ye mpe azokofaire partie ya gouvernement wana azosenga na gouvernement oyo ya soki Tshilombo alobi il faut adéployer arsenal diplomatique mpona koconvaincre Rwanda Uganda et Burundi batika kodeverse population na bango na Congo. Alors Gabon ayebi bien versement ya population wana ezali l'Occident MONUSCO et pape ayebi yango batokende kozwa bato mosika MONUSCO na bamituka na ye bazokodeverse bango na kati ya mboka amoko azoyeba yango très bien soki pape na ye chef na ye alobi dans la déclaration elekaki à peine 2 semaines alobi azokoencourager ONU dans l'ONU na cadre ya commencer la MONUSCO azokosoutenir politique ya ONU et azokosoutenir l'OTAN. Dans l'OTAN il y a la France et l'Allemagne, la France et les États-Unis baoyo bazokocommande MONUSCO na kati ya mboka wana. Alors ambongo tellement kaza zoba aza mayele te kindoki soki kindoki na bango na yebi te qu'est-ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'il dit
ça la diplomatie pendant tout ce temps. Depuis Chilomba, et là, ça fait une année. Il ne fait que voyager. À Tamole Mokile Mobimba. Ce ne sont pas de voyage diplomatique. Diplomatie à Chilomba, que pour engager par armée, par mercenaires au monde entier. Ce n'est pas ça la diplomatie à Chilomba, non ça là. Résultat de la diplomatie, il y a un bateau pour Mabicho. Maintenant, il y a d'autres scènes que le gouvernement a déployé un Sénat diplomatique. Diplomatie, on a pas ça, les gens négatifs. Parce que ça, là, tu le mot, souvent, il y a sali alliance. Na Rwanda, na Uganda, Burundi. Basa, nous qui va pour Mabicho. Diplomatie, oyo, en bon oiseau, pour clamer. Quel genre de diplomatie? Azo pour ça, alors, plus loin dans le bani, je formule le vœu, il y a paix, il y a santé, il y a bonheur et il y a amour. Donc, ça n'a pas jamais choqué. Parole, il y a un bon aux gens qui ont appelé à Tchiko. Mais tant que l'église catholique n'a pas jamais, tant que la MONUSCO n'a pas eu de choses, tokozalaka na pete tokozalaka na santé ya malamu te papa ça yala utu koloba ba hôpitaux oyo bayenda biso ekoma on dirait on ne sait même pas quel genre il y a bandroit oyo tokoki kovanda po bato babika tant que tokozala na bato wana ambongo ayebaka bien akoki kokosa biso te si tobima tozalaka longtemps na coma colonial dans les soins intensifs et réanimation. On a été longtemps réanimé. Pour comment on a pongi sur autre la mouti. Ce qui est bon, on a toujours dans le coma colonial. On a Italie. Plutôt sur la mouti, à cause ça, à ta bout de mon côté. Et finalement, bon, à l'objet, la situation à l'Est. À l'objet, la situation à l'Est est préoccupante. Comment expliquer que Bamoussou se baliaka, Bamoussou se bakoufakananzala? Mais en bon, on a lui, il marche tous les jours. À d'autres temps, on a bagarre. À d'autres temps, on a avion, on a à d'autres, c'est canal du Sud. À d'autres, il a déjà invité Nana Konaye à Béni, Binoba, na Cheki, Oya, Tolia, Mesa Moko. Yo, moi, na Cheki, Kamata, Mvouela, on a la paix. Ou bien, Yaka, cause à la garde, Nanga. Ah non, mais il ne peut pas jouer avec la guerre des gens ici. En bon pour ça, parce que nous avons téléguidé de l'extérieur. Il n'y a pas longtemps. Papa avant ça, le voyage à l'Est. Papa Tindaki mission Ayep Saye en Bongo a accompli une mission au Yayaka dans la Vatican, Salaka Discours. J'ai amené avec moi ici le Congo en miniature. Donc, à table dans la poche, à on votait bas. Dans la Tindaki mission en Est. Bon, à Monique, champ, il y a démarcation, il y a balkanisation, et ça, toujours en marche, avec au cause que je vois que le danger, il y a balkanisation, et ça derrière. Bon, mais, nous sommes au Yébis, le danger à balkanisation, et ça derrière. Bon, nous sommes au Yébis, ça vaut les choses dans la. Bon, c'est ça, on connaît. Alors, à Mongo, Atika Koko Sabato, na Bouzou Konaï, on a Nyonso, Ayek, ça pas Konaï. Nous ne sommes pas sujets à part. Nous ne sommes pas des chrétiens catholiques. Tout ça, Bantou, Atika Piso Bayaka, na Moyibi, ici. Année 2020, Robert Wakofi, et Tikali en Mongo, Tokotala, juste d'ici, jusqu'au mois de juillet, ce qui n'est pas meilleur. Le gars qui m'a appelé, on a Isaiah, ce qui a banane, mais ce qui a voulu, c'était pas un maman qui m'a dit. So na bele wana place avandi wana koko ngobila azali wana koko ngaliema azali wana bakoko lemba koko ngaliema na selembao bangonyo bazali wana tokotala ndenge ni na kutama mabele wana ce qu'ils aient. Alors pour la bongo je suis désolé asala oya li ko sala ça nous intéresse pas biso bitomo tuzoke na oti na suka parce que ezali bitoma ya bakoko tozolanda matambe oyo bango banyata puis tozonyata na matambe wana tina suka. Nous n'avons peur de personne et de aucune organisation. Manduki le 4 janvier 59 bamonaka manduki te bakoko babenganaka mindele bazokima nkili
sans sous-vêtement bâtiment. Et je peux y aller. Parce que s'il y a tant, il y a. Le deuxième point, naïe justement la commentaire d'abord avant de sauter na makambo lobby à Nemwananse. Ah papa Sayala, moto aza passe. Déclaration naïe à lobby. Quand on dit au backer, j'ai aligné à remplacer Robert Wakoufia. Naïe, je vous assure encore il est plus vivant. Il y a un petit qui péléquait même dans l'américain parce que je vais prendre ce sujet américain à voir. Moto yo na Nemwananse. Alobi nini nakamwa texte ayo mana to tangi à la volée. Alobi pouvoir y a-t-il un mot de soutien. Yé a comme président na présidence na yé nani Kanambe a été exil pendant 3 ans dans un pays ya choix na yé atende. Alors ce qui a sali 3 ans ayo kozonga soit na Rwanda soit na Congo a joie nationalité congolaise d'origine rwandaise. Et puis, na kopesa ye, bisote, alobi na kopesa ye, il y a Mateba. Asala a exploité encore à vendre. Dans la démarche, ils ont koukana juste na ndenge papa Sayala alobi, balkanisation, na likolo kuna ils ont kotepa, mais motoyo avion de passe na se, apanda kokata dijega. Motala nano, il y a Mateba Zawa. Ils ont pas Congo, au gouvernement en Congo central. Yango anatala, pouvoir à zo kuzwa, ambo nani Kanambe, akene nexil, akene ope banane 3 ans, ce qui bouki, aya kuzon, après ça y est nationalité congolaise, d'origine. Kaka n'a même pas na enfant. Exactement, dans son marché, vraiment. Après ça y est nationalité, il y a Congo d'origine rwandaise, après ça y est, il y a Mateba, Avanda, comme investisseur. Voilà. À propos, il y a président, il y a Sika, 4e président, dans quel contexte? À combien 4e président? Il y a la République fédérale du Congo. Il y a la République fédérale du Congo. C'est ce qu'il a écrit, Et puis, Moussoussou, et donc Moussoussou a l'obéni, il a la place où l'on va dire que, mais lui dit, à l'obéni, Seigneur Naye, Zebaot. Seigneur Zebaot appelle ce petit doigt. Ande ko tangi ba rebelle. Moto ya tangani va mona Congo Zebaot, c'est exactement le coup là, homologue. C'est-à-dire ba diable, la franc-maçon. Franchement. Seigneur Naye, Zebaot. Boko tanga mo boko mona. Alors na évité na histoire ya biso Zebaot, boko zongo sauf ba libre ba franc-maçon. Boko mona ba Zebaot. Na ba molo na ba wana nyoso ba wana bango ye seigneur na ye Zebaot a beki a lobi na pesio ordre comme 4e comme président dans le programme au sein ya wana. Ça c'était Nemwananse. Alors on a tali toujours ya makamamboka kamere na dossier ya DGDA annulé ba recrutement nyoso ya test ya recrutement annulé ngo. Je connais comme il y a ma poste déjà occupé na ba membre ya ba Rwandais na ba o bazana parti na UNC. Donc bino ba combattant on bondi 37 ans pour ça la pour tamula et ba place déjà caméra si après ça va décorer ba Rwandais. Alors na éviter bino ba combattant ya IDPS ceux qui boko sala nini ceux qui boko dia ka nan moto yo caméra. Et Talibino, ce qui est beaucoup, après ça vient ma poste. Moi, faites les choix. Soit les bouffer comme Dolier, Robert, soit après ça vient ma poste, il y a DG là, quoi. Voilà. Et puis, deuxième point, mon aîné, et ça dit point américain. C'est-à-dire, délégation encore anglo-américain, et qui dit, et qui les deux. Na Kinshasa ekutani na Kanambe na place avanda bakuna tango bakutani lisolo ezali parce que c'était le même jour message toujours on a CNews est un journaliste journal moko to exploiter taper ba information kuna
Joseph Kanambe a reçu ce jeudi 2 janvier la délégation à Kingakati, une délégation importante anglo-américaine. Bon, cette même délégation a échangé jeudi encore avec Félix Tshilombo na Luanda, nuitamment. Donc, beaucoup bateau négocier. Alors, il faut voter là. Ndenge ni bato balingi bino basala kamakamu na butu na epai bino bakolo mboka boyebite. Suite, ensemble, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disent que si jamais les lignes ne venaient pas à bouger dans le bon sens, excusez-moi, dans le bon sens de cette délégation, donc situation il y a guerre et Kokoma, Kokola na Iran. C'est-à-dire, vous comprendre que Tshilombo, vous constatez que mission Bapesaki Tshilombo a pour ma Kanambe, a pour Moulaye aussi maté. Vous constatez que Kanambe na Tshilombo Bazali bonnet blanc. Donc, ma camarade, ils ont salama, moko azo ko parvenir ko longa mosusu te. Alors, bango bazo lokas, ya wana ba yaki ba ya ko tester. Soki esimbite ya mwana boyo komona plan oyo ya Iran basala plan na bango basala coup d'état bakosala balongola bango mibale toyebi te soki bakoboma bango soki bakosala nini batia moto ya bango nde plan oyo ambongo azokolobela ke lebana molego baya bavanda omoni plan ngo ndenge ezokende c'est-à-dire ambongo ayebi ce qui doit venir Tshilombo na Kanambe bayebi oyo ezokoya. Maintenant, etikali na biso bakolo mboka tozobundila mboka qui fait confiance maintenant. À qui fait confiance? Parce que bazomona ekoto même famille ko bazotala ete. Bango balingi batiaki Tshilombo wana ayant manipulé l'élection, batiye wana po alumula a changer code minier. Pourquoi le code minier ils ont se changer matin? Alors il y a combien de problèmes? Non, il faut peut-être il y a des négociations, pas tout le monde qui va ce qui est simplité, on va pris en plan, on va faire la bâtir la mission, la volonté de Bango pour amener la paix. On va conclure. C'est pour amener la paix dans la région la région de l'Est de la République, pour amener la stabilité et la sécurité. Mais ce sont les mêmes qui ont amené l'insécurité. Ce sont les mêmes qui ont planté tout ce qu'il y a comme mauvais. Et ce sont les mêmes qui veulent encore, par la force, imposer la paix et imposer la sécurité. Vous ne voyez pas que le monde a fonctionné de moi. Je demande à Bissonioso Bena Congo, Maman Bena Congo, Mboka Oeza Mboka na Biso Bobanga, et non parce que, et non pour Biso Tozala qui pose l'engagement anglo-américain. Il y a une puissance là-bas. Ce qu'on a là, ce qui m'a belé ya mvulu ce qui m'a dit, ya maman qui pas vite tâté. Ce qui m'a belé wananza mipong, asala ka pour la bichoté, et kamute petit maman et sala na tota la ndenga donc. Mais toujours que c'est là-bas parce que tant et pour qui il faut bango va s'engager. N'ayez pas peur que bangosi sa bichot. Mais soyons toujours en avant-garde, soyons toujours à l'alerte que les autres il y a encore il y a midi, il y a ma paix. Et vous allez toujours na bénéfice na bichot. Parce que Bakolonga Bitumba Oyo, et Yamona date y a le 4 janvier 59, Yango Yo, Diamona le 4 janvier 2020, de année 2020, à miner les réseaux ça, Amérique, à pour sa puissance, ce qui ont non taillé Bakana Bella du Congo. Tokotalaye. On a un papa ça là, comme moi, point mon souci, Tikali, Wabi, ya. Parce que, ah bon, Makamu ya titre foncier. Titre foncier moko plan moko ezo salama bateka ba mabele ba mingi basomba voyez avec l'exode l'arrivée l'invasion ya batutsi surtout na côté ya Gombe bandako nyonso ba kolon batika eza na bandako ya leta bango nyonso bazwango amobutista bazalaka batonga pe bandako même oyo ezalaka honoré batutsi ekoma ya batutsi. Même les babomeli nani moto soki robebo, ce sont des maisons confisquées dans
basala ba faux document pour que comment yabango. Alors il y a un monsieur au nom de Bengeli par attraper ce Bengeli là. Bon, tout va changer Bakongo. Donc, ça doit être un présumé Tutsi qui a financé 1 million de dollars pour changer un document. Na tribunal, je crois, tu éviter. Beaucoup de tribunal, moi, ils ont Tutsi, tu éviter dernier collègue, un dernier toujours pour moi, na passe, na nyonso. Oyo, mabelo, oyo, motonyo sa lingi kaka, comme congolais. Biso moko bakolongo kabake na biso. Alors, soyons dynamiques, soyons forts, soyons tous unis. Parce que l'Amérique, les Américains viennent, il faut confiance à ces idiots américains. Il faut confiance à ces reptiliens anglais. Logique, prémisse au Baloba, les Congos sont des Congolais. Alors, que le Congo est bien universel. Prémisse au voilà logique, mais par la force, Panza, le scénario, Naira, plutôt. Papa Sahela, la Johnson Maloba, na Congo, il y a Volosi Kimba, Mama Kimpa Vita. Matondo, Papa Mafo. Ya solo bandeko bana someko le Congo na kanisi toyaka wana pona kosala mastekite information bilo kozwaka esengeli pe ke oye bandenge boko utiliser yango ezate ke toyaka koloba tolobi eleki nango ozeli sulobi bozwaka information mosala kanini po même le bamboko ne stobi ke na tango bazwaka information esengaka ba musuna est-ce peut singate de kambo aussi concerné. Et c'est à moi de prendre des décisions pour les Camboyo, chaque gouvernement, chaque des autres fonds, pour rendre un mauvais service dans la nation et surtout pour mes enfants demain. Est-ce que Bissot tout est raconte ou pas? Ceux qui sont qui n'ont oyo qui n'a yo, on dit mawa, patient, bakomona ndenge to sala bango bakomona ndenge to sala bango et comme kaka ba blague ndenge wana ba ndeko longa s'il vous plaît, tokenena masolo wana te, tokena masolo ki bomoto. Toyebake ngai na kosala nini nga na sala nini po ete makamonga na yoki ya solo bazo préparer coup pour ba nuire ngai ba nuire ban na ngalo na sala nini po ete esimbate. Donc c'est dire que moko na kati na biso il faut atteindre maka azwaka position pour na auto pesa kamino comme information. Merci la bino mama Congo le sacrifice na yo malobo mboka. Lusako, papa na biso sayala, Lusako, papa na biso mafolo, Lusako, na bandeko nyonso, babelemi kolanda biso na poko ya lelo. Na basango, bamemeli biso na poko ya lelo, bauti justement kopesa biso sango yango, il y a à peu près 10 minutes, batindelaki biso message moko, bayebisi biso boye. Dans la situation na Kinshasa, donc semaine prochaine, tokomona mwa mokulu moko ekolekana na Kinshasa to ebite soki ekozala ba mwanda semi to ekoya na moment mosusu. Alors par moment wana tango mwa mokulu wana ekobanda ekozala vraiment mokulu moko bakotia esala que boyokani vraiment ezala te. Dans ce sens que Ambongo akobima balamoko comme le bienfaiteur yakobuka koya kosangisa bana ya mboka comme basi bamonaki bana donc donc bamonaki ke tolingi na biso kokende na badialogue te balingi sikoyo bamema biso batia biso devant un fait accompli à partir ya situation wana ekozala ke bato nyonso bakozala devant un fait accompli toyebi te soki bato bakokufa toyebi te soki bakosala bamakambo basalaka pe bato bakufi mingi le fait que toza devant un fait accompli mpona toseplier mbala moko ya kondima ntango ambongo akotelema comme le bienfaiteur de façon que bato bandima kokende na dialogue comme ça bafandisa bato nyonso lokola ambongo asa bandaki kosala deja badéclaration na ye ke batuti
na bautu baza Congolais. Donc mesa wana ntango bakofanda tokomona badélégation oyo ya batuti ya banilotike wana nyonso bakoya kovanda na bavrai Congolais bisika moko mpona koluka kosala mokulu. Alors bon, il faut que biso nyonso bacongolais tokeba na mbongo surtout na badéclaration na ye wana azosala ezoriske mpe ntango bakolobake bato bafanda bisika moko bayokana okomona ale bayokani mpe kaka koyokani eza te okomona batuti batelemi comme boreconnaître biso keyeke toza makolo mabele alors biso tozwi parti oyo ya Kivu okomona kuna nde mwana senga donc koyokana eza te. Ngai nazwi kote ya Congo Central wana ale ngai nazwi Bandundu ngai kuna nazwi Equateur ngai kuna nazwi kote ya Kalemi ngai kuna nazwi kote ya Katanga. Alors okomona mpe mboka na biso kopanza na nyonso ekei yango wana. Alors yango naza kosenga vraiment na bana na mboka vraiment lokola bacombattant na biso invisible bazoloba vraiment toyika vraiment na vigilance toyika na vigilance et to se laisser faire te makambo ya kovandela badialogue bataberonde bana toboyi tolingi yango te. Et puis bamakambo wana ya koyaka kokosa biso ezalaka kaka barwande bazalaka toujours na badroit na mboka na biso kolela biso toboyi yango. Mboka wana eza mabele ya bape na Congo eza mabele na biso babantu mabele wana eza mabele ya banilotike te eza mabele ya babantu. Alors mabele wana ata 1 cm kokende te tokosala tout tokopaye le prix fort mpona mabele wana oyo ya biso wana ezalaki message ya liboso toyaki na yango. Oyo ya mibale tozomona kaka buzoba na buzoba oyo ezoleka na kati ya IDPS tomonaka mikolo elekaka Jean-Marc Kabund babengisaka ye comment dire azwaka injonction ya kokende kuna na Kigali babengisaka ye akende kuna kokutana na Kagame akutanaka na Kagame. Aujourd'hui message ezofiltre que ntango akomaka kuna bapesaka ye baordonnaki ye que il faut adémissionner. Sikoyo akoki kodémissionne ndenge wana te epuis na makambo amonaka kuna ye moko esalaka ye somo ntango ya kocomprendre ke baza na pouvoir te donc bakoki mpe kobuka contrat wana te ndenge bamisana ke non toboyi na biso baoblige yango bomonaki mikolo elekaki ntango autaki Rwanda abandaki su koloba te abandaki nye badéclaration ya minene oyo abandaki kosalela biso avant kende Rwanda badéclaration wana esila kaka boye elimwa kaka boye azongaka kutu nde na confusion. Alors lelo toyoki ke alingi azongisa pouvoir na directoire ya IDPS donc à partir ya makambo oyo bayebisaki ye kuna donc il faut azongisa pouvoir donc azotosa kaka bapatron na bango soki vraiment azalaki mutu oyo abandaki koyebisa biso ke ndenge abandaki kosala badéclaration na ye wana ke biso tokovanda tokovumela soki badéclaration wana ezalaki vrai est-ce que alingi kopesa kozongisa pouvoir na directoire ngai kosala matin mais soki lelo oyo akomi na état wana ya kozongisa pouvoir na directoire ça veut dire ce que ça veut dire parce que le maître a dit donc batrouve bamaître na bango bagrand patron na bango baordonné bango yango wana bomoni bazo abdiquer comme d'habitude wana ezalaki sango ya mibale oyo ya misato toye nango eza na biso awa na diaspora tosi tozwi basango bazoyebisa biso ke awa na kati ya diaspora surtout kuna na Londres bazo offrir na
biso à 500 euros. Bazo offrir 500 euros pour la protection ya chilombo tango kwa koya kuna na Londres. Donc baye lisusu ndenge bayaka na bambongo bazopesa batu de façon que batu basala ebele kuna, donc baassurer sécurité na ye parce que bayebi ke kuna bana Londres, donc ezalaka vraiment somme. Alors yango bakomi koofrir 500 euros na chacun moto akolinga mpona bazala kuna na sécurité ya chilombo. Alors message ya bacombattant invisible oyo baza na Londres balobi boye. C'est vrai, bolingi kosala sécurité ya chilombo oyo akondima kozwa 500 euros wana kosala sécurité ya chilombo ayebake chilombo azozonga ye patanga bisaka na ye atikala chilombo atikala na Londres te, parce que soki atikali na Londres kombo na ye liwa. Donc wana nga nasali kaka message napesi kaka message oyo ngai mpe bapesi ngai na bacombattant invisible nga mpe na transfere kaka message, donc nayebi na nga te nga mpe napesi kaka message. Donc merci papa. Matondo mama Congo ya solo ete bandeko na biso oyo nyonso tozali kosala biso moko toluka toyeba moko na moko nayelaka bino kaka moko na moko ameyebaka place nange ezali wapi ndenge nini nazosala, est-ce que nazo contribuer dans le mal ou dans le bien po ete na nuire mabele na ngai to mpe nabongisa mabele na ngai. Tala ndenge tokoma bazoba, tala ndenge bakoma koseka biso mokili mobimba ka mwa minorité ya population moko ya moke batuti pas même 5% ya biso, mais lelo bakoma ko bamonela biso tina suka pona nini faute ya ngana yo po ete toyeba valeur na biso te tomitika na maboko batuti koma saka na biso. Voilà topesa nanu bandeko baza kobenga biso tomeka tokotisa bango ndeko nyonso akoleka topesi yo 2 minutes à chacun eke oloba oyo lingo oloba po ete toyokana na moni ndeko moko abengaki awa. Oui, mama azali. Voilà le socle epai na yo mama esika ozali. Allô, allô, allô? Allô? Oui, maman, le socle epai na yo. Le sako papa. Ngana zolanda yo awa na yoki pasi na motema po na makambo oyo mama alobi. Mama Congo, yo za mama. Biso nyonso toza bana ya Congo. Ngana lingina korije epai yo lobi banilotike nyonso bakokota. Eza bongo te. Banilotike ngana za nilotike. Tozali banilotike mingi. Balukwara baza na Ituri, baza pe na Uganda. Bahema baza na Ituri, baza pe na Uganda. Banani banuru baza banilotike, baza pe na Uganda, pe na Congo. Biso batwa biso nyonso Nzambe akabolaki. Baya Congo baza bato ya Congo, baya Uganda baza bato ya Uganda. Il faut tozala na claire na makambo biso toza banyarwanda te soki banilotike banyarwanda baza banilotike eza bato nyonso te biso tokufaki na makambo ya nini ya kero nini biso tozali bato ya Kongo sikao balingi batia banilotike mosusu oyo nyonso wana Kongo eza kaka ya bino ya non, c'est pas comme ça. Maman, bino nde bongo mabola boka na biso. Bongo zolo ba mabe. Il faut to yeba. Bato oyo, ndekolo bozolo banani banani oyo. Chama banani ya babole. Eza ekonomi. Maman topesi yo 2 minutes na moni 2 minutes na ekoki tolingi toyeba olingo loba nini
olingo loba banilotique baza ba ressortissant baut baza na kati ya Congo mboka na bino eza nini po toyoki yango nde siko tozoyoka na ntango bankoko na biso totikala oyoko banilotique te ekolo na bino nini banilotique euti wapi mais banilotique quand tu dis yo moko lobo za nilotique na Congo bankoko na biso bayebi nilotique te qui dit qu'est-ce qu'il fait nilotique pourquoi expliquer biso nilotique elingi koloba nini nilotique elingi koloba nini mama pourquoi expliquer biso nilotique elingi koloba nini oui oui mais nilotique elingi koloba nini yo lobi oza nilotique mama nilotique elingi koloba nini yo ndoko loba te yo lobi oza nilotique yo oza nilotique elingi koloba nini Ah, maman, vraiment désolé, argument moko ozalango te, voilà. Totunio, nilotique ngoloba nini, maman, réponse na o ezate. Po totika ko yeba te so tuni koko na biso, so tuni koko azana bandundu, so tuni koko azana Équateur. Mama bokebi, to solo na malamu. Mama so to tuni koko na biso azana kati Équateur, koko azana kati ya bandundu, koko azana kati ya Ozaïre, koko azana kati ya Kivu, otuni ye na kati ya Katanga na kati ya Kasai pato tuni ye tozana ba koko na biso ba nilotique. O bisa yo ba nilotique yango ba nani? Ayebi te. Lobela biso. Oui. Oui. Ikana yebisa yo. Oui. Ata otuni na Belgique. Oui. Belgique a ayebi ekona biso esika ebi. Tozali bahema nord. Muhema nord. Mundele akolizaki ete. Po shamu na biso. Kunga. Abeka ki mundele. Bamdeba mena kiene kipo. Pona oyo. Mundele alibaki. Bon, ça c'est un débat. Parce que ceux dans le lobby. Donc, oyebi, qu'est-ce que signifie, maman, oyebi, explication nilotique, oyebi, les nilotiques, ce sont des habitants venus de fleuve Nil. Baoute dans les colas fleuve Nil. N'est-ce pas? Papa, nayebi ata oyo yo solo banani nayebi sakaka mukele ngaki toke ndekuna te. Mais oui, mais c'est ça. Quand tu dis toi-même, on dit que tu as nilotique. C'est ça. Moi-même personnellement. Ok, maman. Tu as une information, tu as une émission, tu débatté. Voilà. Tu as expliqué, tu as expliqué un balasima. Pourquoi tu as une nilotique et une colobanie. Ou, aux gens bana bazape ba gène, ba expliquer ba nilotique ba uta wapi. Et ba uta na ki wapi ba koma ki wapi. Voilà, merci maman, merci Matondo na yo maman Matondo. Voilà bandeko bana somme ekolo Congo, to continuer, tous on a besoin pour ça la débattre, mais il faut qu'on éclaircir ma cas. Donc koyeba tango bandeko baza koloba nilotique, na tango baza ba tuti, to likato yeba elingi koloba nini. Alors ndeko lo sakwe para yo ndeko. Ndeko za na téléphone na Belgique lo sakwe para yo. Oui. Oui, papa, tu tiens le message, tu tiens le papa. Oui, ça va. Donc, on a na makambo ya nalingi natia mwa naloba likambo nazali nango mwana nseli na mbo
problème ezali nga nalingi na tuna peuple na biso oyo ambongo na ye na bapeuple oyo tozali na ambongo nani azali bien informé na likambo ya mboka na biso epanda bobandi kokunda osali plus 20 ans na ndambo depuis 97 lelo tobondi litumba wa ambongo lelo azoya koyebisa biso likambo yango ya meme likambo oyo biso toloba epeuple lelo azotia masolo na matoi na mbongo na mbongo na biso nani aza na maîtrise ya makambo oyo nani aza na muntu ya koyeba makambo avant nani aza mieux placé wana question tokoki kobanda komituna dinde ambongo tokosanaka ndenge nini biso bapeuple bazali wa tokosanaka ndenge toza bato normal oyo ya kokufa tozali makambo oyo ya dribble ya pongi ya bapebe babandi kolalisa biso yango mbala combien en combien de reprises soit bapoliticien barécupéré litumba na biso surtout bamoni likambo lobi oyo komisiko longo obalobaka bolingo ezekele bambula eza susi ya sika te bango bakoya kaka na meme histoire oyo toyebi oyo toloba ya sika te bakomeka kofente biso komona bayini biso obameka kodenzie biso nzela tozoke estce tokomprena makambo wana te ambongo oyo ya abungisi bapretre combien kuna na este lelo yakende koloba ke mboka ezali na mvoi ya balkanisation bapretre oyo bazali kokufa kuna bakenda kosala kinduma bakenda kovanda na basi ya bato mpe bakenda koyiba yango na bakoma bango bakataliwa bamuzeli soki bamuzeli ambongo azali vraiment kongole mpona nini boye lobi tozalaki na bitumba ya tshisekedi aye arécupere même histoire na biso ovani na bitumba jekoko aye arécupere même histoire na bino nani bamisi ebele arécupere ayibi bato saekake na bango arécupere akweyisi bato kaatiake na bango mais comment lelo ambongo akoki kozala souteneur ya leson na biso komo obe eza nini voilà wana na leki mpona bamini kopesaki ngai nazoloba likambo mwana nseni kaka systeme tobosanaka ozonga na bazide ba mwana nseni jikoya ba 2007 oui omona mwana nseni discours na ye ya liboso oyo bato ela alobi atele akosa yawa bya telemi ona nini bato balandaki mingi te koneti ngai na bandaki deja na radio saze mpenga na lobaki likambo wana ona nini bato bayokaki ete premier discours na ye abanda ezalaki nini si ezalaki akabola bazali yakoma président era mingi akei ona kopangusa biso buzoba parce que bato baza meme na besoin arépété ozoyeba bato baza bino bato obima na bolobi okofingala te non toza na bitumba nyonso eza permis moto oyo ya boye tobungisi 18 millions de congolais nyangala kati abe bambongo bamwana semba oya na buzoba na bango mandefu na basili soki na binkutu kuna na kati babandi kopangusa buzoba me o buzoba ndenge nini tokomi lelo mwana nseni après atikali discours wana po amona ye tozali kotelemela ye akoma président na baza ye eza mpe na kelke bandeko na biso balandaka buzoba wana ya baza ye bwa alongola discours wana aye kokwela discours na biso alobi tozopenga na barwande bato batangi ye lelo azongisi bino susu donc okolongoli oni na zamba okoyena bido ya mai banda soki mai nini na mati ngomba ya munene okomi na bido na mboka ozwiki na bido wana ozongisa ngusu na mai me ozoba ndenge nini bakongole tozali azopona bato tozala bakomatere bamisusu baloba mwa ye mwana se na informe biso nini ambongo ainforme biso nini ambongo ozomona ke position Matondo papa aussi 4 minutes c'est bon Matondo papa na solo betimbela o ekoki alors bandeko tout ce que nous vivons là na kati ekolo Congo parce que biso moko toza na kati ignorance toza na kati bobungi po ete bazo sakana na biso bazo zora pièce de rechange bazo utiliser mutu kaka ngwana telemi se place mais bazo sala biso ba chez po connaissance ezate kaka bazo utiliser ba même bato po ba kaka bato na kati na biso oui bamuso bakumisi ne mwana semi oui ne mwana semi aye na solution miso bakumisi ambongo oui aye na solution mais tout ça na ye de comment ndeko surtout ba diaspora surtout bino na kati ya diaspora nazo comprendre na ngote diaspora ngo babenga ke yango est-ce que bolongwe pena na Congo kaka na busendi
na busenzi mayele kutu bakoko akala o ba ukutaki na poto bakoma na poto te baleki bino na mayele okotala bamama batata bio bazolesoni ndire bana mike ezala so esta so alors ndeko losako epa na yo ndeko na telefone voilà namoni allo allo oui losako oui bonsoir tous en ligne tous en direct oui alors benga biso dans 20 minutes ou 30 minutes merci voilà bandeko bana some kolo Congo ya solo ke tozali koloba o tozali koloba bandeko ebele baza ko comprendre que nous sommes nous-mêmes concernés na kata situation oyo que lobby ekozalela biso grave na tango moto na motalingo benda droit de ligne à côté na ye yebaka moki ekozala grave lobby po tokolela biso nyonso po te batuti bazosakana na biso allo mama losako epa na yo losako papa sayanga losako mama Congo papa mafolo pe na Congo nyonso baolanda biso na pokwa lelo papa Jaco na ngana répondre na mama wana mututi wana omona minito kanda o babena Congo tokomi nango eza kanda ya babena Congo bayebaki na bambulo eleki te aza mama mokolo amipesa respect donc akanga munoko na ye olimbisa ngai me akanga munoko na ye atika buzoba na ye ya bamilotiki banini Belgique pesa source te o biso tokoki kokende kose refere nango ok belge akutaka bakoko na biso belge ayebi structure ya bakoko na biso te balobaka nganga ata entraîne mwana na ye ye moko atikalaka na sete na ye damu oyoki mama soko ozangi mboka etali yo luka mboka mosusu kongo te tomoi bino mpenza na motema moko po bolingo na biso ya koyamba na biso toyamba bino yango wana ebendeli biso makambo mbala oyo mpe tokangeli bino bobima soki te mopepa mvuluzi te koyamba bino boni boye ko mama misu makasi boye ozangi mboka soko ozangi mboka te mpe bisika bikauki oyoki Belgique teza leson te mpo na biso tozobanga Belgique te tozobanga mundele te tozobanga mpe bino te kende nanu kosilisa matanga ya ruberwa oyoki mama biso toza babantu tokotikala babantu toyebi ke na Congo eza mboka babantu basemi bantu bazali me bino banilotiki mpenza toboyi bino na motema moko bakasa oyoki mama tika koambruye bato luka basite na bino ya barwandais kende kuna kende kosala baanalyse na yo ok en plus papa na ngai naloba lisusu nini likambo ya kofi moto amemi mbongo awa botala koya ya Chilombo na France avant se Chilombo aya na France moto ayaki liboso ezalaki kofi ye moto amemaki mbongo wana badistribuyaki wana epai ya bato botala lisusu awa Chilombo azoya lisusu awa na Londres alors nani amemi mbongo eza kaka kofi donc après c'est Lombo bolanda te makambo na ye alobi wana asali mwa interview na ye na mokelenge oh non bato basalaki badini soki baza na besoin kodenonce badenonce yango apartir ya Congo tomoi distraction awa na kati ya diaspora tomoni tosi toyebi bango nyonso na nini linie na bango ndenge bazokende kokabola bambongo wana oyoki bambongo ya makila tomoi toboyi kotia tosala distraction na ye libanda po awa na Londres bakotanda ye bakoza mokuna ekolala na Londres batika biso donc bitumba oyo ekomi na niveau moko atoza ndeko na ngai ya papa moko mama moko lotengami donc na classe yo oyoki batika biso kimia donc bitumba oyo 2020 nde makambo 2020 bakoyeba bana ya nguluzi baza banani bana bilaka baza banani bana ya nzambe baza banani alors nazaki kaka kokomplete likambo ya mama Congo epi likambo ya nde mwana nsemi bayebi keno likambo ya ruberwa ezozwa ampleur ezolobela ngo mingi bazobanga bandeko na biso na Congo bayoka yango po effectivement bango yango wana babimisi actualité moko ale bakotiela bango nde mwana nsemi wana
dans 24 heures sur 24 la télé po bato babosana bayeba likambo ya ruberwa te bazwi image ya ruberwa basali nini mwa capture moko batie na ebembe ya soki moto ya Phoenix auta kokufa na Nairobi po bakosa bato ke me voilà il est vivant ruberwa mima na télé asala la déclaration que me voici je suis en tout akei ewele papa namelaka te lelo natiaki mwa ve mpenza na vere nameli oliwa ya bangunda na biso fo tokoma kosepela donc ndano oyo bakangela biso kaka kamere matondo mama Congo bayoka lokito kamere papa na ngai ingeta voilà effectivement bazotinda batu tomoni batebele bazokota na kati ya chaîne pour na bapesa information que makambo Rubero eza lokuta. Moi j'étais à la messe, j'ai vu Ruberwa ngana zelaki boy. Je vais demander une fois la question na bo bazana kata Kinshasa parce que balobi ngana za se place à Kinshasa. Na 2001 musée babomaki 2 semaines après baboma musée bayeba na bangote bazaki na kata Kinshasa. Bino bato bozoko intervenir toza na kata Kinshasa to mona ki Ruberwa na nini mais Ruberwa azali oui mais aleka na télévision non aleka na télévision to mona que oui Ruberwa ye wana leki asa la conférence de presse to mona Ruberwa mais bino bozolo bateto kileka na lupango wana to mona que loko moko te voilà batuti to bino to timbele bino Ruberwa azalaki frappé dans opération commando. Azwaki 2 balles. Ba betaye 2 balles. Oyo confirmation ezali Ruberwa a passaki na kati ya résidence na ye. Ezalaki bombe te mais ezalaki opération commando na kati ya résidence ya Ruberwa. Donc ba oyo balingi kondima te ba tuti to batili bato po bazobanga ke na kati ya kin eyinda bakino bamona batomboka bakino n'attendez plus rien baza affaibli il faut attaquer bango batuti baza affaibli ayebisute bakomi en débandade. Donc c'est à dire que c'est biso moko to telema po ete to bengana bango to tia bango contre mur bandeko baza koyeba te qu'il est temps ya ko telema po ete to bengana batuti ezosala mawa parce que batuti wana mayele sili bango bayebi ke esili toye comprendre bango ke bazali suscité bazali batu ya kokufa. Donc bango nyonso baza na kati ya liste ya Mvuluzi Kimbangu. Mama Congo lo soke pa na yo sika uzali. Allô? Ah Mama Congo c'est to bakso volume. Bon voilà, lo sako mama. Losako papa Sayala, losako mama Congo, losako na papa Mafolo pe losako na bandeko nyonso bazolanda na boya Mvuluzi na ngonga oyo. Papa Mafolo nazaka na papa Sayala nazaka na likambo koloba kaka ya nemo na temi. Mona temi aza kutomati. Yozo mona endenga za bonga endenga zali. Tema sisien sorcier. Nani ndenge azali mona sema za motali boma aza funa bapachina ye na bakisi na ye azwa ezotambuse moto akomi lokwa aza kaka motali boma aza fu otale kaka mandefu na basuki wana modele azali aza motali boma mona semi azoba makambo wana pezebulu oyo maji na ye azwa ya pezebulu yango wana ezosala ye ndenge wana nayebi nyonso tu papa na nga sa yebisanga masolo ya mona nteli wana babiloko na ye babilamba ya rouge ayataka bamakila ya bato azoboma bato ya mayala nyonso to azoboma bango makila na ye ya bato wana nyonso eza na kati na ye botala ye kaka ndenge azali mona ntima aza moto aboma ozona makambo azoloba na bato bazolanda ye bazomona ye ke aza normal ya solo eza mawa na pasi na basuki wana na mandefu wana aza moto aliboma mosusu likambo na nini aloba ya mama wana omonia ya Rwanda wana alobi wana ndenge kaka ekolanga mama Kongo alobi na ye wana mama wana alikoya ye mboka lokwa bango bazali mboka bazotambola lokwa basiri na moto na suki balukoya bango mboka bati
biso na Congo batika koderanjaka ntango papa Sahel azoloba makambo oyo biso ezopesa biso mayele tozofunga mamisu bango bazoya koderange nyolotiki akino luka ye mboka ya nyolotiki soki akuta wapi biso toza bapatu tokotikala ata bapatu mpo toza na kolere kutu nde tozali awa nga lokola aza nalingaka te namona ata nani oyo baethiopie basomalie tu bango nyonso bato wana nyonso nazwa bango kaka lokaka banyarwanda parceke baza banyoka moko ya mabe bato wana baza bato mabe ye mama wana na bana na ye baluka mboka na bango kongo te kongo na biso ya sika oyo ya fuluki mbangu moto akotiaka lokolo nsusu te ezala bachinois wana baza wana bachinois baindien bango nyonso bakozonga na mboka na bango tokobengana bango tokoboma bango oyo aliki kozonga azonga malembe so bati mutu makasi tokoboma bango bazonyokolo biso kuna ya Kinshasa bachinois na baindien wana bazomonisa bato pasi kuna ya Kinshasa okomona basali magasin bakotozwa ndeko bango ntina Chine aye koteka wana ntina ende bazoteka bakongole bafalisi bale balukilaka bango bakilia bakongole bamemelaka bango biloko babimisaka na libanda me bandeko na bango tozwa ndeko afani magasin akozwa ndeko na ende azoteka elaso eteka te akozwa nde ndeko na azoteka kongole vandi wana aza koteka biloko alebimisa karto kuna bimisa nini kuna na lingala o balakisi bango ale bakomi koloba basi yeso toza na bino mayele toza na bino mayele bino nyonso tu kongo ya sika toza na bino mayele kasi tokotika bino toza susu bakongole oyo ya ntango ya mobutu te tokomi sikoyo ntango ya sika ingeta yeso abasayala ingeta ibo matondo mama Congo esalaki esengo soki nayoki mongongo na yo mama Congo ya solo oyaka kolendisa biso mama Congo ya solo tout ce que nous vivons là parce que tolinga ko infliger ba sanction te na ba traître kolabo ce que mon bateau ba kofi ba mbongo bazo sakana parce que moko na zwi film te yango toza ko senga bandeko na biso ba combattant invisible est-ce que ceux qui vont bani ko attaquer na ba kolabo wana ko infliger bango ba sanction ndenge nini bo frapper amoni peut-être que ndenge oyo munani moto nani oyo rubero azi frappe mais ils ont appelé bandeko ya biso mokopo tala buzo bo sakana biso depe kofi ata ya biso te kofi pe kaka ndenge moko bakamoko douter ceux qui mama agwapa o banani tout ça ceux qui ba togo ceux qui banani ndenge moko sont les mêmes gens bazo utiliser ndenge moko bazo utiliser ko ba nyoka longo baza bango nyusu rangi moko bo bazo nuire Congo tout ça wana tozo ndimela bango nyusu ba ko sala po bazo utiliser bango na nani na ba ndeko na bango étranger to nuire bango to saka na Congo attention les Congo de demain en tout cas bo excusez biso. Et le qu'on a pitié nous a soutenu. Ok, non, ce sont nos frères, nos voisins. Voilà. Oyo, monnaie de singe, ma voisin, ma foutu. Cette monnaie de singe, oyo, ma foutu biso, parce que tout le monde, oui, peuple hospitalier, Congolais, peuple hospitalier, et azap mo sembo, Congolais, lingaka moto nyonso. Bon, moi, c'est to komi, bandeko, tout ça, na kanda. Moko na kati na biso abota kanda na kati mutu na ye alobake non ceux qui basakana ki na bana na ngai ceux qui basakana ki na maman na ngai ceux qui ba viola ki bango parce que na zaki trop bon et alors maintenant ils ont senga kena za trop bon te pour être basakana na maman na ngai ba violer bango ba bimisi bango makila ba sali bango nini et alors pour na to sisa makambo pardon ezalaki boyoki din Nzambe tata Nzambe azalaki sefer yango wana mukili zalipo soko azaki sévérité azaki moto toyo azaki te pardon na kasi mukili yo nde yo kutia monte alors nde ko lo sako pa na yo siko zali nde ko za na téléphone lo sako pa na yo oui lo papa sorry tozo mona yo te to moni voix na volume na yo ezala se allô oui, ozo benga na WhatsApp. Oui, tozoko oui, zera tout mon a tout récupéré. Tozo mon a yote kata bandela sous papa s'il te plaît. Tozo mon appel na yote tozoko na musika.
Il y a eu trop des appels et même sur Makamutu. Voilà, Bandeko. Voilà, c'est la canisse, oui, c'est là. Yo, la canisse, voilà. Allô? Oui, voilà, maintenant c'est bon. Allez, toquez. Bon. Oui, 2 minutes, le mbango, pardon, pour votre autre 4 émissions. Dans le mbango, c'est Zambia pongo tolendo te na Congo ya mfumu police papa Kimbangu na mama Kipa Vita. Papa Sayala eloko to banda koloba signal fort finalement un signal fort. Bande que personne ne pouvait croire. Quand attaquer Robert Roy, la zone d'information n'a s'est formé à Kinshasa, résident. Oh là là. Ndeko, allô? Il a un problème de réseau. Allô? Oh, il y a trop d'appels là. Allô, il y a trop. Allô? Oui, bonjour, à Catherine de comme ça, c'est la ligne, pour récupérer pour pouvoir. Oui. Oui. Bon, appelle-nous après alors, appelle-nous après, appelle-nous bien après, s'il vous plaît, toi en direct. Merci. Voilà, dans mon Ndeko, à quoi qu'il fallait assister à intervention là. Voilà, papa, continue l'intervention là, encore 1 minute. Ah, tu connais. Oui, très bien, allez-y. Allez, Kenan Lombango, papa, s'il te plaît. Oui, ok. Alors, vraiment, c'est un signal fort. Bon, on s'en yo oza grand sacrificateur, oza grand lobby. Donc, mingi na loba, on s'en lobby en presque. Oyo, mbakamunenge isalameli, na ndenge oyo ke lelo yo bandeko signal fort et pisami. Donc, bandeko mingi biso moni ndenge to soutenaka yo, ndenge to landaka yo, balobaka voilà maloba. Mais signal fort et yé. Signal fort et yé oyo mutu moko azo réaliser na noté. Na répondaka batu mingi, écoutez, on ne réveille pas le lion qui dort. On ne réveille pas le lion qui dort. Et ça dit problème bandeko la biso ba congolais basa ko yini ko libi tomiye baté. Baso baté de quelle puissance, de quel niveau nous sommes et de quoi nous sommes capables. Et loko salami pour s'informer et si quand de Robert Avandaka, c'était pas facile. Donc les invisibles, Wanezali Kiboko Nabiso, donc matondo ya mingi et longonia et tozo kende toujours liboso. Tozo a conscience, to prendre conscience que nous sommes un grand peuple. Il faut seulement croire, Matondo, bandeko, baza olinga ba camoufler information, balinga déformer information pour que ça puisse être ngala zana Kinshasa, na ibi makambo wana te, Robert azane malamu, tolobi ndeko papa zo luka pesa numéro de téléphone 0032 466 110 192. Je répète 0032 466 110 192. Voilà. Bandeko, tozali kobele la poete, tango infweni, alondeko lo sape panano. Alondeko za kobenga na Italie, ne ite soke za Italie, soke za Iran, Italie, mbote lo sape panano. Oui, bonsoir, papa, Jaco. Lo sako papa, nalombango s'il vous plaît, tikele kana 3 minutes. Oui, na compléter les locaux, moko mama uta ko ba pona l'étranger. On a un étranger pour les bazoya, on a balibane, on a bazo, ça va on tombe par cas c'est ça pour la bagie, parce que quand bazo les camarades, on a bazo quoi comme bon, ou abédachu, oui bien, t'as ça à Outuabi, aya bami babio babongo, à le lobby sorato, à pas comme un député, pour y aller parce que déjà pour les babongo, donc ça va quoi là, bazo ça va être étranger, on est non, on est basarati.
Moïse Katumbi, pourquoi Kabwa, Kayal, Yohana Squadra comme un président. Et ça va, musicien, va quelque part, tout ma casse. Pardon, pour la kata, na tia vidéo, moko boyoana, na fiango lilo, batibé, na soube, na site, yaba wale, botana de ba wale, Miss Congolais, soit disant Miss Congolais, mais sont allés au papa, Rwandais, na combien de bango kutu, wana na bibosa ba Congolais, qui bosa ba Rwandais, na combien de site, na on va se dire, nous avons fiers de nous, nous avons tout petit Congolais, nous avons fiers. Donc, on a tiré nos vidéos, moi, pas de moi, il y a 30 secondes, on a tiré ça. Matondo papa ya soro yango toza ko benda tozo na tango distraction te to komi na tango penza ke to beta mbela parce que bande ko baza ko bunda bande ko bazo mona na légèreté. Je vous informe que mais nos frères bande ko la biso l'armée nationale du peuple Congo bazo travailler boko zala décider o ba le belinga na le bela bino ndeko na biso notre colonel oyo chargé d'opération to alobi ne vous en faites pas boko zala jamais décider. Et babakisi nzamba koufate nzamba zali na bon moy et ne vous en faites pas, la victoire est entre vos mains. Il faut savoir comment il y a profiter de la victoire wana o ezana maboko na bino. Voilà maman na biso 2 minutes pour te comme vraiment na souka to kateni. Ndeko na France c'est pas na yo. Oui. Voilà. Tout petit antenne, mais voilà. Mes chers amis, bandeko, encourageons-nous. Biso na biso to s'encourager, to luka to yeba, niveau ni nyabitumba na biso kominamo. Voilà bandeko, to yaka wana pona ko beta mbela. Oya yo kaka biso malamu oya yo kaka biso te akozala kidiba ndenge bato bazo ko utiliser bazo kota na kati na réseau pour ba déformer information pour ete ba lakisa biso ke ba tuti ba tindi bango to on s'en fout de ce tuti o bazo tinda bino tolobi ruberwa pona biso azo exister te ya mona basali pona ba boss zino ka ruberwa ba binisi oyo ne mona sem ay ko distraire biso mais nguluzi kimbangu fimbo ko pesa yo ne mona sem Fimbo mvuluja ko pesa na mama ki pamfita olo ba mama kese na yo wana ba tuti na plupart baza na kati wana ba makesa wana botala bango mana bo mona ke ba tuti baza wana na kati ba makesa oyo ya ne mona semi to ora besoin na binote to ora besoin ko sauver Congo na ba distraction na bino ko kata Congo boko longa te matondo na ba tata ba mama bo nyuso ba telema ki poto bunda etumba oyo to lobeke dikaba organisation to kondimaka yango jamais oyo ne mwana sema ngoye la biso ba jeune ya mutu na sema koliko. Voilà bandeko maman Congo 2 minutes s'il vous plaît to vraiment na suka maman Congo le soke pas Sako papa sayala la possibilité que bon la Congo na maman la papa Tango et puis maman le sako madame papa Mafolo na national appel de Congo la maman pour la information la maman de Santo Tarapi parce que tout ça qu'on fait dans ma classe papa la côté pour la sala une toute petite analyse comment analyser la quel rapport de Congo dans les mois c'est et là le papa plus pour les deux là qui sont Allô. Oui. Allô, Mama Congo, namoni bakati Mama Congo. Allô. Beaucoup plus dans la Rwanda, encore plus dans ma action sociale, c'est ma action pour madame. Et dans mon on a parlé même pas tantôt, il est Soudanais. Donc, vraiment, en tout cas, ce sont des gens par cause de la Bolivie. Ils sont plus par cause de la Bolivie. Donc, vraiment, ce sont les distractions, ce sont des gens, tout yoga, mais ce sont des gens vraiment, en tout cas, à ne pas regarder. Alors, moi, je voulais commencer ce qui me fait tellement dans le Congo. Moi, j'en ai marre quand même de ces messieurs en Congo. Il a tellement fait des déclarations de ces derniers temps. Je me pose la question qui il est pour le Congo. Mais on se plaît, Maman Congo.
Maman Congo, s'il te plaît, quelle est la solution? Et on doit infliger ma sanction à Mbongo. Pour Mbongo doit sentir na kati ko le Congo que ba Congolais moyen du peu bango zate mais to banda ko frapper na Mbongo. La solution c'est quoi? Et ko lobi ba kamoro tire ne mwana semi nationalité na ye nini ko na connaissance yo za ngo. Aza pena Congolais ne mwana semi wana. Ah, voilà, en tout cas, papa, par rapport à l'émission Salaka, après l'émission à tête, j'ai gardé ça, et tu nous avais dit en tout cas, moi, la scène est 50%. Oui. La salie, 50% pour la vie congolaise. Oui, bien sûr. Alors, on n'engage pas tout simplement, vraiment, ça. Il faut pas le regarder, il faut même pas, il faut, donc, la première solution, c'est ça, les bisous. Ils sont des petits de message, ni au fait ça, pour la bande de la bisou, ils chassent tout, ils chassent pas pour vous. Quand on tient dans le message, tout au fait ça, comment y est, parce que ce sont des distractions. Comment y est, parce que on a besoin d'étrangers. Ça commence à la solution, à partir de ce moment, bande de la bisou, alors, par rapport vraiment, en tout cas, bon, je pense en tout cas, il faut vraiment, en tout cas, ma papa, ça est là. Na évité na zone dans la poste la en bon en tout cas audio parce que j'en ai marre maintenant et comment il commence ça commence à résonner très mal dans mes oreilles ça fait maintenant je crois qu'une semaine il fait que des déclarations qui sont des bêtises déclarations elles sont pour interdire ce même alors c'est vraiment en tout cas mais je pense comment je ne sais pas moi il a été élu par qui il a été élu par le peuple par le Congo non donc vraiment en tout cas la seule celui moyen salut il avait ou bien soit moyen pas ça la chose pas ça la fait bon tu peux que les moments que comme moi je suis prêt à ça la naïveté comment oui maman moi je pense que Baudio c'est pas bango baton baza sensible na biloko tout au batem mais toujours le bapo et que tout la musabato par des actions individuelles et ciblées na action individuelle et ciblée va ressentir que par quel sur hôtel bango na classe politique wala nyonso wa bango na bevek babanga kana bango te ba congolais ba lobaka mais surtout bani ko infliger ba sanction et que ça bana ba moni que na su frappe ba congolais poli comme na baki botala ba beti ba sali boye ba pandi boye ba sali boye oya yepo ambongo azaki corruption ya chip na public na ba tout na quatre stade bon on a kiango avec l'argent ba pese que pour nini voilà le boulot qu'il est en train de faire et alors bozo lingabo sala nini pour la malo ouais population et mais oui il faut agir parce que beaucoup plus la mouka landa kaini ceux a sali ba réunion na yeto a sali ba match la mouka a influencé ils sont ensemble oui voilà effectivement donc là toutes ces histoires là je voulais juste dire en tout cas nous devons être vigilants et ça vraiment période moka bien et ça période moka maté il faut vraiment mater ne pas sur en tout cas bien sûr mais vraiment nous devons être très vigilants parce que là ils sont pas contents la communauté internationale ils sont pas contents aussi parce que maintenant mon espoir ils sont pas contents le fait que ou bien on a raté donc il faut que nous devons rester vigilants comment on a yémi comme ça la cesse par contre le matin il a cessé moi parce que il a cessé donc on doit être vraiment vigilant pour la route matondo mama Congo tant on a pu se coquille matondo s'il vous plaît tu peux se rendez-vous lobby ya solo bandeko combien de fois baroko sa biso combien de fois bateau va mener ma stratégie pour être pas tomber vigilance na biso avec des partis politiques bandeko depuis bankoko na biso ba yela biso biloko botal na banda ba jewana ya ba parti politique ya ba politicien botuna tolo ba maman moko na mona le laisser la muka kimia oui batika la muka kimia mais botala et d'autres produits biso nini est-ce que la solution que la muka nous apporte c'est quoi qui se cache derrière la muka ou sosola kadam ko bande ko ngai maman ici malwa sosola tu as des enfants sosola na bana te penser à venir ya bana no lobi quelle est la solution va parti politique au mindele basale na bino et qui se cache pour la question qui se cache derrière la muka sokolandi ndoko mona oh oui ya Glencore quoi simbi économie dans le monde entier il y a des richesses tout donc et pas na bango soma que le côté na kate pour le Congo mais voilà ba zo utiliser politique na bino pour ba distribution est-ce que tu ozo comprendre la beauté un maman ici côté bon monter côté la moto maman ici s'il te plaît maman avec le respect talanano à venir en banana yo raisonner nan
Qu'est-ce que l'amour va t'apporter total? L'union sacrée. Maman, ici, Lukadan Oyeba, quel est l'union sacrée l'époque à Mobutu? Quel est le rôle que l'union sacrée Saraki pour et enveigler les Congolais, pour endormir les Congolais? C'est actuellement ce qu'aujourd'hui, IDPC Saraki, c'est qu'aujourd'hui, l'amour est en train de faire. Maman, s'il te plaît, bon moto et kotolo na katamutu, Oyeba, top, fini yote. Tout le monde est là, mais bon moto kota Oyeba dans nous, à venir là-bas dans le Kenya avec des partis politiques. Pour tout le monde. À venir na yo, mais tout la tension to buna lelo, to buna pour la biso de maman. Lukoye ba motazo le belabino qui passe tout son temps comme ça pour nani. Moto le chef nabino à la muka, tout naye. Tout n'a fallu que cet homme qui est devant toi qui te parle. Na l'ingénieur c'est la fanatique numéro 1 pour na défendre la muka, il a fallu ngai. Mais n'a besoin de fanatisme, n'a besoin de tribalisme, n'a pas venir en bas na rapport, n'a pas jamais sauvé pour na makambouana. Je n'ai pas d'enfant. Voilà. Ici n'a pas d'enfant. Malheur, parce que ici, un jour, tu auras des enfants. Et l'avenir de tes enfants au lobby. Donc, si tu ne veux pas avoir des enfants, donc au communayo, soit mamango, autobé la lesbienne, au côté de ma loge, comme vous en avez besoin de Emmanuel Macron. Ok, merci maman ici. Mais la maman, vous avez toujours maman. Merci. Ah, ici, j'ai 19 ans. Ah, ici, tu as 19 ans. Justement, à 19 ans, c'est l'âge que tu dois prendre tes responsabilités en main parce que tu es déjà majeur à 19 ans. Ça m'étonnerait. Demandez à tes parents ici ou téléphone-moi après. Ici, je t'en prie, téléphone-moi après. On va discuter avec toi et je dirai à 19 ans, moi à 19 ans, qui j'étais à 19 ans. Tu as 19 ans pour une fille ou une femme. C'est déjà beaucoup. Tu es une femme. Moi, ma mère, à moi, à Botaki Bisson à 13 ans. À ce que j'ai la responsabilité. Toi, tu as déjà dépassé. Tu as 19 ans. Alors, si tu es fanatique de quelque chose, oh, évite, appelle-moi. Tu as mon numéro. 0032 466 110 192 ou 190. Voilà, bande kotoya kawana pour la côté ya ce que mon ninga soko bunga tenanzela. Mato. Moi,